Coucou ma famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Na pesi biso bambote partout epai wapi oyo tozwami na papa mama ndeko ya mwasi ya mobali yo moto kozwa vraiment libaku ya kolanda nga na pesi yo mbote na nkombo na Yesu Masiya e nzambe azwa lokumu mpo na bomoi na ngai na yo oyo toza en vie toza compté parmi les vivants na mokolo ya lelo et pourquoi pas topesa nzambe wana merci totia ye le devant ya nyonso mpo yenda abateli biso et après tokoya mpona kodévelopper sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, tombwama kumisama netolama sanjolama oza nzambe oza na bomoi oza Seigneur. Merci na souffle de vie, merci na libota na nga, merci Seigneur na bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobali mpe baabone na nga nyonso napesi yo merci mpo na bomoi na biso oyo oyebi na kobatela osali biso ngolu ya kotelema na ntango mpe ya kopartage yawe eza na makasi na biso te tika ete oyo nyonso tolingi topartage na ntango ezali ekouta epai na saint esprit dirige kamba tondisa papa na boyebi kouta epai na yo oyo ya yo te ezala nil et sans effet bomba biso bomba chaîne na biso kimia mpe règne na yo ezala partage na biso début jusqu'à la fin nga nazala instrument ya pamba yawe transmettre un message na peuple na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nzambe azwa lokumu nzambo ya bateli ngai na yo ya bateli biso vraiment soki lelo toye susu boye kopartage tozawa cela veut dire que toza en vie et nzambe wana abateli biso aépargne biso na baoyo nyonso tomonaki na oyo tomonaki te ye nde mobateli mpe mosungi malamu na biso. Voilà vraiment nazosenga kaka na biso ma famille en tout cas to se soutenaka vraiment ezalaka malamu c'est vraiment important important ntango okutani na video boye oza abonné te mais otangi thème omoni ke eza intéressant okoti oyoki mpe mateya omoni ke ozwi quelque chose omoni ke quelque chose mpe ya malonga ebimi vraiment na monoko ya mama abi en tout cas pourquoi pas kosoutenir mama abi même na abonnement na yo na like na commentaire to mpe na partage na yo eza kaka façon ya kosoutenir eza mpe façon ya kolakisa ke toza bomoko na kati na communauté na biso c'est très important vraiment parce que ntango tozotala kaka tosabone te tozolike te surtout balike parce que boyebi bavideo ecirculaka makasi soki balike eza ebele nde kopermettre mpenza video ecircule mpe bamosusu mpe ndenge yo omonaki epermettre mpe bamosusu basala nini bamona mais ntango otali video même pas like même pas kosabone soki oza nano abone te même pas kosabone soki oza déjà abonné olike opartage pourquoi pas aussi kocommenter parce que bacommentaire esalaka bien et encourageaka soki mpe eza basuggestion soki mpe eza baremarque nyonso wana tokoyamba yango kaka mpo yango nde ezopermettre biso tosala nini to évolue na kati na mosala. Alors soki biloko wana nyonso eza te vraiment esalaka neti kaka mais toyebi ke na nzambe elongo parce que grâce na bino nde bokosala ngaki na mata na tongwama eza grâce na bino nzambe na nzela na bino donc c'est un peu ça vraiment ma famille eloko kaka oyo nga na osenga na biso yango wana zamba pambola biso. Voilà toleki na sujet na biso ya mokolo ya lelo sujet oyo tozolobela lelo tozolobela sujet ya babalani po toloba toujours ke soki toye na sujet tolobela toujours sujet oyo ezoconcerne mwasi na mobali eza na basujet mosusu tokobetaka ase te ke eza ya mobali eza na sujet mosusu eza ya mwasi mais eza na basujet mosusu oyo ezoconcerne mwasi na mobali na kati na libala ezoconcerne mwasi na mobali parce que awa tozobeta masolo ya libala tozobeta masolo ya bopeto tozobeta masolo oyo Seigneur akotia biso à cœur jour mosusu mpe bomonanga mpe kaka na ye boye nafongoli bible na bandi tant donc tokende kaka bongo mpo nzambe kaka nde azokamba biso azotambwisa biso. Voilà donc sujet ya lelo vraiment ezali motuya na kati na bato oyo tobengi babalani na kati na libala il faut toyebaka ke na kati na libala indépendance eza bien mais il y a d'indépendance et d'indépendance eza na bato mosusu bacouple mosusu baza deux personnes oyo bazovivre na kati ya lien sacré ya mariage mais kati na bango unité eza te
bolingo ezati. Parce que bolingo soki ezati emonanaka na ba acte. Et le ballon va l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Voilà. Donc cela veut dire que et si ka batumi bale basangani na kombo ya bolingo, obanomona babiloko moko boye, babiloko oyo ezolakisa penza que batumi bale oyo basangani na kati ya alliance sacrée ya mariage, baza uni, baza vraiment na bolingo et bayebi importance ya mariage, bayebi eloko nini oyo bango bazo sala na kati ya libala. C'est vraiment important. Lelo tozolobela tango tolobelaka mwasi na kati ya libala, mwasi zala boye, mwasi zala soin, mwasi bongisa, mwasi zala soumise, mwasi zala komikitisa, mwasi oui tolobarango. Mais tango tolobarango, ce n'est pas que parce que tozo condamner mwasi ou bien tozo tinda tozo mwasi kaka non, mwasi azana rôle na ye to pe mission na kati ya libala. Mobali aza na rôle na ye pe mission na ye na kati na libala. Et tango tolobaka bongo eza pour nous aider aussi ya mwasi asani ami ye ba malamu valeur na ye. Mwasi ami ye ba malamu valeur na ye, ami ye ba paye moko. Aye ba ke tango naza mwasi na kati na foyer, tango naza mwasi na kati na libala, eloko nini o esengeli na ngana sala, to pe eloko nini o esengeli na ngana sala nini na sala te. Tokoki koloba zala soumise, zala komikritisa, zala boy, zala boy, zala boy, zala boy. Mais une chose est sûre, faut toyeba peke tango tozoloba bongo esengeli na mutu o pe azo sala biloko bana asani ami ye ba paye moko, ami ye ba paye moko. Lelo na kati ya monde lelo tozomona pe entrepreneuriat eye makasi. Cela veut dire, moi si ce que j'appelle na kati na libala, il faut osala aussi une femme ou osa pour entreprendre quelque chose. Osala pe moi si oso sala eloko moko parce que tango osa na kati na libala osa aide. Foyer pour na évoluer, foyer pour na s'épanouir, pour na réussite ya foyer et senga kaka mobalité. Et c'est ngaka mobali te parce que ce que ezalaki kaka mobali ye moko nde nzambe pa lingaki alobate que il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que nzambe ayebisi biso que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela veut dire il n'est pas bon donc mobali ye moko akoki te aosala eloko te ala makasi aza na force ya osala eloko te ya osala eloko te mais tant que aza na mwasi pembeni na ye mwasi ayaka na oyo eza ebele mpona kocomble bavide oyo ezalaki na vie ya mobali wana bavide oyo ezalaki wana pour que ensemble bana kosala eloko oyo eza précieux ensemble bana koconstruire eloko oyo ezali précieux eza na valeur makasi. Lelo tokotozo ebisa basi ka te ke ezala soumise zala oui salango zalango mais il faut pembeni pe o sala na moi eloko moko ressource de revenus moko o yebi ke je suis une femme au foyer. Donc cela veut dire faut na za peine moi source na nga moko boye au cas où moi ba vide mususu nga pe na combla ka nga pe na sala boye. Mais lelo basi ya kilelo soki to lobi sala boye poza moi si ya libala zongi sa boye sala boko kwa moi si na sala bo pona mobali na sala boye pona mobali ato sali ebo mobali ato sunsi bo akonzima nga karte tikanga na misalela mais tango oza na kati ya libala il faut ko éviter trop d'indépendance donc ba maloba oyo ezolakisa lokola ozali na mobali te to pe na mwasi te parce que par là tozolobela kaka mwasi te mais tozolobela pe nanani na mobali. Mama nanga ato salaka obima à 5 heures okendaka kosala mosala na yo tant que oza mwasi oyo oza na kati ya libala yebaka à moins que bon nayebi te peut-être mariage ndenge ekoma ba régime oka o séparation des biens bon wana nayebi te mais tant que oyebi ke oza mwasi oza na mobali no na kati na libala boza uni pour la vue ntango oyebi ke obimaka osalaka eloko moko mama na nga yebake na kati na ndako na yo oza na une partie pe oza pe na bavide oyo esengeli au complet. Ce n'est pas que soki yo oye na mwa bavide au complet oye na mwa quelque chose na kati na ndako nde elongoli mobali ki chef na ye non c'est par là pe parti wana pe toke du c'est pas papa parce que togai que sujet oyo est concerné papa na maman voilà eza na mibali mosusu soki peut-être amoni que mwasi asalaka mwasi azosala mwa quelque chose mobali wana asali lokola
à se déconnecter na oyo ezali responsabilité na ye. Non, Bible ezobisa biso que l'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef de la maison. Mobali nde aza chef na kati ya libala. Mobali nde aza chef na kati na foyer. Donc cela veut dire soki lelo tozolobela mwasi ayebana ko entreprendre, mwasi asala boye. C'est pas que po yo na mwasi wana bokabola 50-50. C'est pas que po yo na mwasi wana bozala na égalité. Non, cela veut dire que mobali aza na rôle na ye, aza na partie na ye ya ki chef oyo akotika nango ako maintenir yango malgré aide ya mwasi ekoya, malgré mukie ya mwasi ekoya, mais mobali il faut à garder toujours position na ye, à garder toujours ki mobilité na ye, à garder toujours ezali ba responsabilité na ye. Pourquoi? Parce que bazo benga ye aza chef de la famille. Nangina loba eloko na onte koloba na début ya indépendance na kati na couple. Na sens ni na lobeli yango. Na lobeli yango na sens oyo ba couple oyo ezalaka soki aza na kati ya couple oyo ya ngai wana nasombaki mpo na nga moko, oyo ezalaka ya ngai, oyo eza ya ngai, bana na ngai, nini na ngai. Donc eloko wana na kati ya couple faut to éviter yango, parce que quand on est dans loba et ça va bolingo mo na ba preuve. Alors tango yoza na mwasi na kati ya ndako, tango yoza na mobali na kati ya ndako, oza chaque fois tango ozolobela eloko, tango ozolobela likambo, oza kaka ngai, trop d'indépendance na ndenge wana na sens wana na kati na couple. Ça fait partie ya biloko oyo ekenda ko boma couple, ekenda ko boma libala petit à petit. Parce que tant on va tout mibale ba sangani to ba toujours que mariage est un travail équipe. Quand on dit travail équipe, tout le monde en a équipe, tout le monde a même ceux qui va jouer ba beta balle, tout le monde a oya pesio, donc bazo sala bazo collaborer en fait. Donc pour dire que et loko yo to zana ngo ballon ezaka apona ngamo côté, bien sûr que oui na joueur na kati ya terrain, mais ngamo na kokate peut-être si on a za kuna fona tia bikuna na kokate, donc fona pesa passe, oh pas pesi passe ainsi de suite, balo eseni ne koti to marquer bi eza ndenge moko na libala. Maintenant vous bozo collaborer te, tango bopesa na ba passe te, tango bozo yokana te, boza trop d'indépendance, mutazo ta l'intérêt personnel na kati na libala, ce n'est pas bien. Oui, il y a des choses peut-être au ta l'intérêt personnel, mais dans les mariages ce n'est pas pour rien. Bible besoin de savoir que 1 + 1 = 1. Bison sotoyebi que na science plutôt na classe to tanga na mathématique to tanga yango que 1 + 1 = 2. Mais pourquoi le mariage va être que 1 + 1 = 1? Parce que vous avez mutu moko, bokomi eloko moko. À moins que liba na bino ezala ya profit, à moins que liba na bino ezala ya intérêt, à moins que liba na bino ezala ya contrat juste pour un temps, na muta pesani mukomaki aluki vie na ye, à moins que liba na bino ezala bon, je ne sais pas moi. Mais soki penza liba la oyo eza institution divine, eza mariage ou eza sacré. Ndenge Bible ezobisa biso que il n'est pas bon que l'homme soit seul. 1 + 1 = 1. Donc ndenge toyoka Adam aloba que voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc mwasi oyo bazobenga mwasi ya mobali na ye, mobali oyo bazobenga mobali ya mwasi na ye, tant bato mibale basangani baza eloko moko. Donc c'est que il faut collaboration ezala, indépendance faut erenyaka mingi te na kati na couple wana, indépendance faut erenyaka mingi te na kati na libala wana, de peur que mutu na mutu agardaka to asalaka atalaka toujours oyo eza intérêt na ye, et petit à petit bolingo eke na kodiminuer, eza pe signe ya manque ya confiance, eza ba signe ya manque ya considération, ya respect na kati na libala. Par contre biloko wana nyonso tu oyo totangi ça fait partie ya mariage. Donc respect, confiance, collaboration, considération, biloko wana ça fait partie ya libala. Mais siko soki ezaka ke te wana nga
et wana eye makamne na yebite et wana non tokolo bata mususu eza bilamba ta mususu ya maman eza bilamba ya papa mais papa ta mususu wana mama pesa na arrangele ozomona mais tant ba te wana eye bilo ni na yeb makamne ti donc indirectement parlant c'est comme si tu abandonnes ta femme. Indirectement parlant, c'est comme si tu abandonnes ton mari d'une manière ou d'une autre. Mais là, comme on voit songolo par la que non, wana makamnae, wana yangate, wana non. Mon bal a eu cause à la temps sous pour vendre mais voilà pécio rapport à moi si non je ne sais pas moi d'une manière positive ou négative en tant qu'un homme en tant que le responsable de la maison au ça ni savant nayoki ok je vais en parler avec ma femme ou bien on va en parler on va arranger quand tu parles comme ça tu mets toujours nous on va utiliser toujours nous donc nous wana biso to réseau régné mingi na kati na libala ça montre vraiment que couple oyo baza uni faut régner mingi nous faut régner mingi na kati na libala pas ye nga ya ye yanga nga ye nga donc si quand yo mi lobi yo ye kuna pas mi lobi yo ce qu'on a kati bana ba lobani bana ba okende pana ou bien papa wa zaka bana na yoti bana na yo papa mais yo mtotia semence wana yo mtotia semence wana et uté pa na yemorote moi ça c'est quand na rôle ya ko garder yango pendant 9 mois ya ko multiplier yango ya rosala ke ebima o ebima wana mais semence uté ke pa na yo pourquoi langage wana trop ebima pas ba papa même si moi na salimbeba parce que dans mon kito botara bana to botara mitema bana te tu peux éduquer l'enfant na manière na yo. Mais la vie a tellement de surprises que bon la mukalobi momoni moi na se comporter d'une manière ou d'une autre la façon dont obino bo éduquer là qui était bo encadrer là qui était c'est la vie c'est comme ça et surtout dans le monde où nous sommes actuellement il y a des choses qui se passent que bah parents belé bazo ignorer qu'est-ce qui se passe dehors avec leurs enfants donc pour dire que quand les choses se passent quand on a salé l'oromoro boyé et l'oromoro boyé, donc cela veut dire, en tant que parent, vous devez prendre votre responsabilité ensemble pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché de notre part, ou est ça qui est, toi et ma maman ou encadrer moi na te, toi et ba na te. Maintenant, vous avez kiné la moi si ban, au kiné lié ce qui li kambouisa, ba comme ya maman, ce qui malam ouye, ba zongi ya yo. Ozomona. Donc, ils appellent place ou on appelle et ça la rappelle ma bé. Parce que moi, je suis souffrir pendant 9 mois à regarder grossesse, j'ai ma douleur à contraction et tout, ma belé. Et fin de compte, ce qui est l'homme bébé, quand maman m'a dit à moi, n'a pas souhaité ma belle, la lobby moi. Quand on est dans le show, le besoin ma cambo, comment vivre alors, qui les a arrivés parce que tout ça, quand on a un monde dans le on s'entend, toujours pour s'attendre à une en fait. Donc, tant que les camboyés, papa faut la responsabilité, n'a papa faut y baronne, n'a maman bien sûr, ensemble. Pour nous collaborons ensemble, tous ensemble, tous même morale, tous moko, même si peu importe où est comment, tous toujours nous. Babi n'a biso que l'unité fait la force, l'union fait la force, pardon. L'union fait la force. Donc, par exemple, l'union, on voit l'unité. Donc, tout le monde a mort comme il balait, mi sato, mi nemi quatre, ainsi de suite. Mais quand il y a les balles, tout le monde a 2 personnes. Moi, si dans mon bal, si quand tant ou bozana trop indépendance, si quand pas quand il y a bino, quelle union fera la force de votre couple? Quelle union fera la force de votre foyer? Quelle union fera la force de votre pour l'épanouissement ya couple na bino? Ezate et ezalate. Ezate et ezalate. Donc, na kati na couple, il faut qu'on évite kabilo koana. Maman, même si au salaka, au bima ko zora salaire, au tekaka, aux femmes entrepreneuses, aux sale moko commerce ou bien quelque chose. Oui, prends bien soin de toi. Sois soin en autres, on a s'occuper. Bana et tout, mais il faut y avoir que naza aide. Donc cela veut dire que qui aide nanga
et c'est limité quand on a conseil envers mobali nanga, et c'est limité quand on a cause à la soumise, et c'est limité quand on a cause à la femme au foyer et tout, mais on a apporté quelque chose d'une manière financière, matérielle, ou bien donc on a construit les foyers, parce que va construire un foyer toujours des personnes. Oui, bien sûr que oui, l'homme est le chef de la maison. Mobali, moi c'est pas qu'on pèse na ba idée ensemble pour qu'on s'engue ça, mais tout le monde a mingi ba idée et ou ta mingi et pas à mobile. Mais couple peut ceux qui bosa même moral, bon mon a ke ba idée pe bando ou ta ka ke pas na bino ensemble, donc bino ba ensemble bosa na même moral et zo servir bino pour l'épanouissement, il y a couple na bino. Mais yango te nde kolongola et kolongola mobali na ba charge na ye to pe na ba responsabilité na ye, parce que mobali aza chef aotikala chef aza toujours na part monene ya responsabilité na kati ya foyer, aza toujours na part monene ya responsabilité na kati na foyer. Papa, et ça te que so pour sentir que aux a une femme battante, une femme courageuse, ne yo baisser les bras, ou le bien ya sala nyonso, a sala et ya sala boy. Non, pour l'épanouissement à couple, pour la réussite ya couple, et c'est toujours travail à deux personnes. Et c'est toujours deux personnes bas à la uni, et c'est toujours deux personnes bas à la branchée, bas à la même morale, bas à la toujours na unité. Oui, sont là qui s'acquiert. Moko akoki kozwa décision te, moko akoki kosala likambo boye te, moko akoki koloba likambo boye te sans pour autant akotisa moko mususu na kati. Na kati, c'est vraiment important. Ezala penza bongo. Donc na kati na ba couple to evitaka kozana indépendance oyo ezoya pona ko nuire couple na biso. Na kati na couple, il faut toujours utiliser nous. Biso, ya biso. Pour na biso, c'est ça la force d'un couple. Même mutu mususu, yo ba mususu ba yakana banda ko ba observer. Donc mususu ya ki jour mo ba okay bo sole, wana ngai, ngai ndeni yeka ye mo ba na azana liloba te. Osomona, il y a des choses où to se comportaka, où to lobaka, et bien ça peut mi ba na biso ba incapable. Et bien ça peut mi ba na biso des fois ba non autoritaire, je ne sais pas son aloba bongo. Et bien ça peut mi ba na biso donc na ndenge moko boy. Miloko mususu pe yo mo pe mobalo bandosa e bando bimiso neti olingaka mwasi wana te, c'est comme si la femme souffre na maboko na yo na kati na libala na yo. Po ozomi bimisa neti ka yo moko za neti ka moto aza na compagnie te aza ye moko. Mais tant ozo utiliser toujours force ya couple na ozo lakisa mwasi ke mwasi oyo nzamba pesanga, mwasi oyo nzamba tia pembe nanga azala toujours pe akozalaka toujours lipambo lipona nga. Lelo to le la mama Blanche. Tout le monde a combien oyo papa Marcelo a lobela mwasi na ye ya malamu ezaka akelelo ata toyo kaka plita papa Marcelo a continuer à kolobela mama Blanche, mais to loba te ke akomo loba malamu mwasi ka ata mwasi akufi. Non, toyo kango biso nyonso de son vivant mobali na ye abandaka toujours kolobela mobali, donc c'est abandaka toujours kolobela mwasi ne plutôt. Cela veut dire c'est une femme même ndenga kebe a épaté mobali na ye, a épaté génération, a épaté bana na ye, a épaté ministère à mobali na ye. C'est ça. Mais beso basi alelo soki balobi mama tetika boye sala boye zala boye ozomi mona ka neti ba oni okola yo. Omona kaneti ba ozwa para mobali ke na komi boma pona mobali te na kosala boye pona mobali te. Mama Blanche wana travailler na sima mobali na azalaki mwasi soutien makasi pona mobali tango lelo akufi mi bomi pona mobali ake pona mobali. Donc pour dire que maman faut qu'on soit biloko mususu a considération en tant que femme au foyer. Yeba eloko nini ozolinga pe yeba eloko nini ozolinga te. Yeba ke na kati na couple na bino esengeli unité ezala. Yango nde eza force ya couple. Unité eza force ya couple. Po ata mutu moko auti libanda koluka ya na lito ya moko to pe mususu aloba aningisa aokoka te. Ata kotomona Eve abebisa makambo a cause ya ekuti apesaka lito ina ye et pas serpent. Biso basi ya lelo tozala bongo te. Biso basi ya lelo tozala exemplaire. Pona lobi pe totika histoire to epate pe ba génération na biso, pourquoi pas. Exemple à suivre eza ya malamu et non ya mabe. Donc voilà ma famille, message nazaki nango pona lelo pona ba couple. En tout cas la force, l'unité
dans le couple, c'est très important. Unité na kati ya couple, yango nde eza force ya couple. To éviter ba ngai pour ça loko ozana mutu te, pour ça loko ozana mwasi te, ozana mobali te, eza mabe makasi. Eza biloko ezokende na ko détruire couple na bino sans les savoir. Mobali azana pas responsabilité, mwasi pe azana pas responsabilité, et ensemble ceux qui vont sangisi biloko wana bosaeli yango ensemble yango nde kosala force na bino, et pas kotika moko mosusu na coin eza malamu te. Diable akoprofita kokota konuire bino et ezala malamu te. Nzambe apambola biso. Tokutani prochainement pour na numéro ya sika. To s'abonner, to liker, to partager, to commenter. Bye bye, à la prochaine.